ye artiste à monene ya mboka na biso. Limbisanga avant tout na question oyebi sinon batu ba s'abonner na TikTok nanga nde mission to sangane lia lelo yango wana leki na bino ayebo yambi mwana bino baya la duchesse yes baya Ans baya Ida baya nanga nyonso donc ba oh nyonso la kuta na TikTok baya nanga ya GLM ya succès Voilà. Tout bozolanda biso batu tout tozawa toza soki 780 personnes biso tout ok na page à président Fiston Sai to s'abonner kuna to pesa force parce que aza artiste amené na mboka na biso to zoka ba nouvelle ya président Sai. Soyez les bienvenus dans le monde na biso Pika Pepende. Pika Pepende pour ça fait ba retour à président Sai. Ah oui, mboka tata te mama te ngamoko na ngamoko yo moko donc Pika Pende awa minya mini autorisé mais yo zanon déjà muta miniature ko banga le côté. Soyez les bienvenus dans mon abiso ale biso tout ozawa. Topé sa président Fiston Sai. Merci pour le cadeau. À sentir que sera bimi live à lelo. Abeta lisola sa vidéo place nazala qui vraiment na moni batu tout ba s'abonner na page nanga. Bande ko l'état ba retour na président Sai bo ça les plaisir la première fois mata na live na ngai boko misena na 1K ya ba cadeau ha boti la boti kana ko chepa na boti na ko mané na 1K parce que boye ba 300 au misu passe a ko mané na 1K cadeau mon na ko mané 1K s'il te plaît zone Samson esprit on a tapoté mettez le rose tapoté mettez le rose cadeau kezongi Namo mko na zone nkela yangana takela yangana kela ça va. Voilà. Merci beaucoup toi avancé pour président Sai Arbito profiter Azakota Keba. Président Sai. Ouais. Merci na présence na yo, merci na pokwa lelo na batutu ba na biso na week-end no possible so chance to ya mboto profiter. Bloqué muto na finga di chess bloqué. Kilombo. Ba modérateur bazana bo bloqué. Ba modérateur bo bloqué muto azo finga s'il vous plaît. Eloko nini tindi yo lelo oya na TikTok. Na ye préparé. Eloko nini tindi yo d'abord première question au kota na TikTok parce que merci Mamoudias. Ça fait des années TikTok ezala oboya mais lelo eloko nini tindi au kota na TikTok. Mais kako expliquer biso. Bon, d'abord, il y a Liboso, il y a projet nanga on a zelisi batu ebele et ligné comment après. Alors pour nous servir batu faut batu na base à la communiquer et aujourd'hui en tout cas TikTok is a canal moko oyo lelo is a na audience makasi. Voilà. Donc yango wana to nazaki obligé na ba conseil ya la duchesse ba ya Ans ba ya belé ya beka donc ba ya nanga nyonso donc o lelo boya minga na TikTok vraiment na makasi ya bato wana nyonso praise kota praise au salo bien praise mais nazalaki vraiment na nous motiver parce que na yeba ke naza motema mukuse nga nazaka trop motema mukuse mais na début à l'an 2026 on a si bomona ki première émission na salaki na bandai d'abord na ocha mai na vino pona olobake na sentir poids moko na neo na sentir lourdeur mobe ya kilo mobe na kati ya kolobake na koli quoi zomona na moni penda que c'est bon na kokota na moni nyonso donc na TikTok te que na ya mona likambo sika na talaki na 8 ans nga na étudier yango na yi eloko nga na osenga ka ba yana nga nyonso na kuti na TikTok baya Maya Tumba, baya Kokonjoli, baya Mama Kongo, baya Era, baya la duchesse, baya Nanyos, baya Ida, baya Davina, baya Hermana Misi, baya Floka, baya Nanyos boya mangaka malam. Na leki na bino na TikTok, donc boy denga kaka ndenge baya Nanyos baya Ida leki na bango.
ke président sai lobi okobalukela bayaya oyo tozotanga bakombo mpo boyaka boye malembe okota mpo oyibi bato makolo balukeli bango meni ntala. Est-ce que kozala toujours reconnaissant vers bayaya wana ou pas? So tali na page na TikTok nanga omona ke na moi peu de temps nasali nga moko na ye déjà na eloko moko boye nakoka mpe kobanda mbala na orgueil oyo ntango nanga loba boye eza koloba ke je respecte bato bakuti na bo okota TikTok mbala moko neti pifo nazala nango na théâtre na monde wana ya mpe makambo mosusu pe na ye na makambo mosusu donc oyo toloba wana eza peut-être toza koamize galerie toza kolinga bato basepela mais boyebi ke oyo na oloba ke denga moko déjà nyonso na koluka na nzela TikTok na ozwango mais elingi eloba te ke soki okozwa nyonso oyo okoki kozwa na nzela na yo moko nde otosa bayaya oyo okuti te donc eza na sens wana. Merci beaucoup, Président Sai. Bon, il y a une question, mais ça, nous sommes une question pour nous monopoliser la parole. Patricia. Patricia. Bonsoir nos stars, bonsoir nos stars, bonsoir nos stars, bonsoir la fierté Ambo. Bonsoir à tous, bonne année à vous tous. Bonne année. Bonne année. En tout cas, on m'a dit vraiment, on a posé une question et qu'on a un peu générale. Oyo entre binonyo soba star kaka oyo za na possibilité ko répondre nga tozo kola to bandai komona ba théâtre ndenge ezalaki bon esika bato baza problème ezanga kate mais tozaki komona bino na télévision on dirait bosaka bomoko on dirait bato baswana kate mais ya lelo bokoma pena ko signifier bato batala bino ba fan na bino bandeko na bino ba congolais ba oya libanda partout baza ke bolingana ate pour pesanga na nous réponse dit à quoi ne me dis pas que non akala tango bino bozaka ko sala théâtre bozaka ko swana te mais tozaka ko mona ngote ezaka remarquable te na ba matanga na bino ngala participer au moins na ba matanga misusu okomona bino nyonso na matanga ya ndeko okomona bino nyonso tu na mwa likambo mais lelo division wana ekomi remarquable. Est-ce que bokoki ko expliquer nga c'est dit à quoi na peut-être na poser na question moko bo répondre ou bien na bakisa mususu pona tikela pe bande comme sous place poser wana après ko bakisa to banda na président ça il lokola to protéger yeta musu connexion za mubulu à répondre après président Hans Mike la Duchesse. J'espère pas. Je l'aime pas à répondre, pardon. Ok. Dans c'est la réponse, non. Président Sai, à vous la parole, s'il vous plaît. Maman, moni Congolais, eloko nyonso epesaka ye mbongo akangama na eloko wana pe a multiplier ka ba effort na eloko wana. Alors, soki kozanga koyoka ne pesi bato mbongo donc c'est que bato ba okangama na eloko wana. Na domaine na biso to bimi trop libanda ya musana na biso to keko luka bozwi libanda mutu muso akoloba par exemple na peska exemple mo banal aobela habite so na lobi malade nanga o eza malaria peut-être na reçoit soutien batuté bon na lobaka par exemple que bandeko nanga théâtre tu babokela nga bangungi baswanga pona bela malaria comme ça par pitié batu baolobaka bandeko ya théâtre baza mabe talelo basali ndeko na bango et puis nga na bénéficier na pitié na bango entre temps na mitu ya batu yo tche kozanga koyokana mais la réalité yo bénéficier d'une manière individuelle. Et le Kouana est salami trop na théâtre. Et ça parmi biloko oyo e fingisi théâtre ya mboka na biso na côté ke bozanga koyokana. Bobi combien toyoki histoire ya bambasu na théâtre. Bobi combien toyoki histoire ba poison na théâtre. Banda na bandi koyoka histoire ya poison na théâtre.
Non, natika le monde a muta kufite na poison. Boyebi combien des artistes ont été empoisonnés d'une manière, il y a histoire. Boyebi sanga siko soki batu bazo yoka déjà que Hans Luzolo ba empoisonné na tournage. Yo kalisi ba fan bazo zela ba kanisa bino boa banane. Bata bolingo. En fait, eza ba imagination. Eza eloko ba tche batu. Ozomona. Eza eloko ba tche batu. Mais ce qui otalika biso batango balobaka to poisonaka to lingana te, mais so landi na ba tournage so to liaka. To melaka sika moko. To vivre sika moko parce que réalité ko sarate. Ozomona. Réalité ko sarate. Hans la Duchesse vit de loin, on mange ensemble. Tochaka biloko. Et puis, il y a des choses à rater que Moutakazui, à Katiana Sanae, dernièrement, en coup, tout ça qui parle en la lambi. Tozo lia loko la ndenge to bande ko lia na kana banda na biso osimi fufuna maboko sani moko esobe akati esobe mais soko tali na ba commentaire yo kaka bozo lia bongo après. Donc moi je crois que bolingo ezanango. Après bilo musu c'est ça ba biloko ya polémique. Monde des otambula ke bato ba oyokana te nde bato ba olinga bango mingi. Alors bato bele ba komi ko créer ko zanga ko yokana pona nini? Parce que soki ngaka isifina ansto bando yokana te sikoyo. Yeba ke bato musu ba olinga ngaka po balinga asite. Ba olinga ngate ke o ponga na sepelisa bango te di fait ka bango balinga asite ba sopani bamo pa nanga. Poka ka basala asmute ma passe. Mais ceux qui bandeko ba comprendre ango que na ko kabwana ba vivre bien, ba vivre heureux, ba otikala na ko kabwana. Ngala on peut soka exemple moko lelo na batu o basala ka théâtre ba kombo ya banani mibale zo kana mingi oyoka sila na Belleville. Mais pourquoi ka sila na Belleville batu ba oyoka ba kombo na bango zo kana po basala ko yokana te mais pour nini batu kasi ba kombo na basala ko yokana bozo soutenir bango te. Zomon donc veut dire ceux qui batu ba comprendre que jibena wera banginda na kozanga ko yokana ferena fali ba banginda na kozanga ko yokana Belleville sila ba banginda na kozanga ko yokana tito banola to la mukibwe à l'occasion derrière Duchesse na Hans bazangi ko yokana maman biso tozana batu oyo so ezaka pena problème a kozanga ko yokana mbele yana batu bele to solo la terre yeba problème boni Hans ka nde tozabena la Duchesse bazwa oyebi ba problème boni oyo sai na esobe bazwa oyebi bitumba boni oyo sai na esobe balinga babunda meta mususu mokili ya eoyeba ngote to bebaneli biso na biso to bongiseli biso na biso mais na batu mususu lelombe eozala somo. Moi je crois que kozanga koyokana wana eza basé par rapport ya public azo consommer kozanga koyokana biso to na biso ka bato to luka mais so to moni ke muto fa pesa alinga kozanga koyokana to sani to pesa ka image ya kozanga koyokana potolia ozomona mais ba comédien pena tozala kana koyokana ba kozanga koyokana nyonso yo mona pa ba comédien ezala nango illusoire kaka pona kaka batu ba mona lokwa batu balingi batu ba yokana te nde ba tcha bango pa to yokana te. Moi je crois que c'est ça un peu ni nangande na moni. Maman Patricia, deuxième question pour tous les canabartis c'est ba développer ba répondre pe na question wana. Pour to battre la présidence ça ya pour y connexion za mami yo bika ki ça. OK. Yeah, OK. Deuxième question nange ezali pour na bino ba artiste. Est-ce que bokoki pour na yoka kindenge président nani la Duchesse na Hans baloba ki na ndenge théâtre ekomi makelele et tout. Sikoyo ndenge bozala wana
na mona haba video na yo président Sai ndengo invitaka baninga na ndako na mona abino tongo ba ans na la duchesse ndenge bayaka Congo na tala nyonso wana na saka penda fan sikoyo est-ce que bosi bovanda pe un jour bo raisonner bosala eloko moko ya munene koleka ndenge bosala na vie que non bosala penza théâtre moko penza que non ce qui est pessi que ba traduire en gros même na ba langue ya ba pays mususu bosi bo raisonner pe eloko ya ndenge wana ko bimisa pende eloko moko boye ko kamusa penda ko leka lisu par rapport na ndenge bozali bosi bo raisonner eloko ya ndenge wana. Merci beaucoup. Makambo nyonso omoni na mboka na biso towana problème moko déjà so otali même ntango ba liboso ndenge ezalaka d'ailleurs kutu turo nde nazo féliciter ministre na biso ya culture et art parce que c'est une femme culturelle, c'est une culturelle donc azali moko ya ba culturelle donc liboso ezalaki sur ba gouvernement et ba comme na ba bango ba partage ya ba ministère so otali bien ba ministère mo be to bengo ba minzeketele ba microcoton donc veut dire so basi bakaboli parce que oh to boke ba a China culture kuna or mboka oyo yeba culture na yango te mboka oyo reconnaître culture na yango te eza mboka oyo ko banuzalaka na problème parce que mboka oyo yango moko ezo respecter culture na yango te et ko bangisa ba culture mususu te mama makambo oyo lobi oza na raison lelo pona kende plus loin Congolais comme ko bala lokola Nigérian na mboka ya ba Anse Luzoro na mboka ba Prisé Lombe na mboka ya ba Bodo na mboka ya ba Fisto Sai na mboka ya ba Esobe Jomo penazo bala na lingwala alati le ba Nigeria azokota pe na banzemo ba Nigeria ajina togal yo akoti peko donc c'est que sur le plan libala coutume ya batuana et dominer coutume na biso à travers ba film o batu batali po muto akoma na makanisa obala lokwa Chinedu oduku azu yango wapi akena Nigeria te donc veut dire ndeka mon na film bango ba osala makambo na bango ngalo bango même lelo mboka na biso tokoyi kosala ba film nyonso pe ba américain ba français banani tout basalaka mais to catégoriser yango ba pexaka film te ba catégorisaka film que oyo mwana ya 18 ans atala oyo mwana ya 15 ans ko otala te oyo mwana ya 12 ans ko otala te mais bato batala film lelo même na ba couple na biso so lingo sala bolingo na mwasi na yo il faut ozonga na film mo ya mindele ozomona poni lelo so ozana mwasi na yo na chambre anglais mutelo ba mamingi oh my baby yes my god pona nini po ba majorité ba film porno bat batala ezalaka na anglais so ba koma kanisa neti kozana na mwasi na chambre ezalaka na anglais donc si nde bakumba avion na anglais bolingo pe koma na anglais donc balakisi batu ba film wana na ba français yango mona muta mona ke so azo sa bolingo na mwasi na ye so azo bana lingala abima sitosh abima musenji falo bana français falo bani par rapport à ba film total pona botala ba film ba pono na ba kiyakate na ba chiluba te na ba kizombo te na ba kikongo te yango na bo kansenet ba kongo ba yebi bolingo te bo kansenet ba luba ba yebi bolingo te mais peut-être mukolo botala film pono na kiyaka webena ba yaka bazande boy bo comprendre que na mboka na biso ba talent ezali osomona donc ça fait partie de la politique culturelle. Dans notre pays, on a un problème de ce qu'on appelle la politique culturelle. Tout ça, l'industrie cinématographique morota. Osomona lelo mboka lokola Congo eza mboka oyo e bandi ko tourner ba film nga zala ba go ba obetela nga lisolo ke bango bazala inspiré na groupe Salongo osomona mais mukolo ba go ba ya ba bisinga mais to kamwana ba yamba biso awa et pourtant biso rêve na biso ezalaki ke batu ya awa pe ba ya pe kuna osomona mukolo musu na vanda na mutu mo ya Canal Plus na tuni ye question na lobi
na Côte d'Ivoire, na République démocratique du Congo, ba consommateur ya Canal Plus oyo ba se belé za banane au RDC. Maintenant ni bino place au besoin na ba consommateur ebelé, bo tie siège na bino te, mais pays oyo bona ba abonné mukie boke ko tie siège kuna. Muto Canal Plus ana expliquer ngabi toyaka nango. Fallait que ezala siège ezala na kin na RDC. Mais biloko ba senga biso. Ba exigence o ba lukele ba lukato sa ba nini yango montant to kela so na Côte d'Ivoire ba yambi biso yango na lelo siège ya Canal Plus na Afrique centrale ezana na Côte d'Ivoire. Ba go ba bénéficier na visibilité wana tendengeni. Lelo ko kende ko jouer na Côte d'Ivoire et commis professionnel. Donc ce qui na parlement de rire ba moni le rôle neti donc au commis donc d'âge pour parlement de rire est sponsorisé na Canal Plus. Biso bato to vanda na Kinshasa to bénéficiaire na RTN sende morote na ba comédie ba na Lolaba na ba comédie ba na Mbujimai. C'est pareil, ndenge pe siège ya Canal Plus ezana Côte d'Ivoire to bénéficier pe na bangote ndenge moko. Le lotal ba ivoyen ba émission ba komi osala to tala ba match ba spot publicitaire ya bango ba nini boy ozomona parce que mboka na bango ba yebisi qu'on appelle politique culturelle na culture mboka ko bunda bitumba avant ba bunda lelo ba Donald Trump mamba osala alongwe pena banda États-Unis ba keti Venezuela ba kangi président Venezuela ba Kenya et Amérique mais tout le monde n'a pas commando avant tout le monde devenu et c'est le protocole nango ba chabiso déjà ngona mutu lelo chinois soka telemi liboso na yo o de na image ya Bruce Lee o za de na image ya Jackie Chan mais est-ce que lelo c'est qui cette personne là sur le plan cinématographique ou humoristique congolaise a koki ko telema abangisa na Afrique na nini azate donc yango wana na profiter na nzela ya TikTok oyo so ba konti ba Holanda biso ba pesa biso poids ba pesa biso makasi yango wana moni raison nazo salela centre oyo tozo benga centre d'apprentissage centre d'apprentissage d'échange culturel, cinématographique et humoristique. N'a bien un centre de formation parce que il suffit d'un centre de formation en sorlingoyate n'a rien centre ça c'est pas formé non il y a un centre d'apprentissage pour biso surtout ça apprenti d'échange culturel n'a qui apprentissage na biso en si yo pesanga oyo zanango ngapena pesa yo oyo zanango cinématographique et humoristique. Ah, yo la kisanga oyo yebi na cinéma, ngana la kisiona oyo na yebi na humour, biso nyonso ensemble et puis place wana et ozala et si ko na zo benga ngope centre ya déclenchement ya industrie cinématographique. Donc voilà, ndé na ko répondre yango wana. Ah, président Saï na sepeli na sengo merci beaucoup. En tout cas, merci na intervention na yo. En tout cas, président Saï nga na osenga yo na Hans Luzolo na Mike la Duchesse photo ça ba live mo oza makambe belé ya koloba côté art na biso oza na expérience oza doyen osali ya trop na mboka na biso soki batu musu ba reconnaître ote tika biso to reconnaître ka otango oza vivant na yebisu yo na landi yo na vandi nie na yo kyo biloko bimisi eza biloko biso il faut to lobaka yango Tolo bayango po ba konzi mboka bayoka. Surtout eloka Canal Plus au révélé nga en tout cas na eba kango te franchement. Je te dis la vérité. Eza eloko moko lokolo oponi plateforme oyo, il faut zala toujours wana toko créer na solana président Mike la Duchesse ata week-end moko to yambaka bino ba tête to meka epe ko solo la parce que message na bino pe ekoma epa ba konzi mboka ba aider biso. Tale eloko la musi et ça à partir ya live auto sali. Merci beaucoup président Saï. Président Hans Luzolo, to pesio vaccine ni makambo président Saï lobi yo lobini. Après to ya la Mike la Duchesse. To kende moko s'il vous plaît.
Luzolo. Président Bah, Mike. il y a pas boire lié. Président Mike, en attendant, Ouais. quand il casse le micro, en attendant, Yoloba, to avancer. Ouais. Non, Makambo, déjà, président lobby, il a déjà principal. À lobby à répondre presque à Makambo, surtout, politique culturelle, Nambo, cannabis, usate. Lelo, so il est long, on Miami, au Miami, na 4 États-Unis. C'est parce que film, moi, il tourne à main, qu'on a comme on a qui défrique à Miami. Seul le Toyebi ngana au New York, c'est parce qu'il y avait un film et tournement kuna, comme on a qui impresse à New York. Culture et États-Unis, Moutoueteka, Mboka na bango. Vous imaginez un presse à Lubumbashi, film et mouvement l'État bimisi ba moyen na yache, tout tourner film. Parce que auto tourna auto débrinda ba moyen de bord. Il y a mon film et mobile, mais 10 épisodes de tournament à 3 jours. Et c'est ça qu'on fait chaque jour na Kinshasa. Pardon. Oui. Pardon. Nanga na corrigé titre ya film na o lobby impress à Lubumbashi. Té. L'iranium de Lualaba. Voilà. Lire, voilà. Tala vous décidez qu'à présent vous imaginez Babilo Kaboé. Si les longs en Ibisayo, est-ce que pendant Batba s'est révolté pour qu'on ait loco film il y a Lumumba. Il y avait même pas des Congolais. Congolais na film Mubimba Lumumba na Congolais mon côté acteur congolais connu na kata film ana Azate. Eza ba voisin ba tourner la biso film on a film on a ponanga so l'état na biso za na souci mboka na ye acha ba bandela ngo bactérie ya mboka nde ba jouang congolais mo taza na kata film on congolais mo te alors que on a des noms tous na ba kombo ou ba ko sala mieux mais boutique film on est kende ba étranger ba tourner film on a et tournament même na Congo te hein là je vous dis même lingo bomona wana eza ba cha yango ko cha et tournament surtout na Cameroun. Nakata Congo film en etikala ata parti mo roté tournament ba luka ba lié identique. Au confirmateur. Te nazo ebiso naza tellement bien informé na ba recherche tozana ba ilelo iya ikoma nango hein so betika film Lumumba na iya ça a été tourné où ndeto so la bobozo de ba réponse na bino. Voilà ba téléphone iya ils ont pesa réponse exacte. Film en tournement na Congo te ni ata parti ba comment même ligne na même ligne na bisoté ba tricha ko tricher film en tournement na Congo te na combat batteur bokita et misana ba combat batteur notre moment na ya congolais azati il y a des Camerounais qui basalango l'autre la fille qui moi aussi avant dans les États-Unis aya qui ka tourner film et si nous sommes pas là dedans alors comment histoire à mboka na biso ba étranger ne ba saléli en film. Comment histoire indépendance na biso tout qui on pas ba étranger ba sali lango film yango présent ça ya otolo ba toza nata na politique culturelle mon côté aujourd'hui botande ti papa na biso Tshisekedi le père a autotika biso c'est quelqu'un qui a lutté pour la démocratie na moko histoire n'est que boy mais mutumo peut être idée pourquoi pas to immortaliser mutos il fait partie du patrimoine de notre pays azo faire partie na histoire ya politique na biso nanda osala film moyoka un jour film né obima boyoka tamsu ba américain ba sali parce que de nous-mêmes tout tikalo ozwa idée te to immortaliser de nous-mêmes mutu mota tikalo ozwa idée immortaliser azate alors que chaque États-Unis chaque événement ya mboka na bango inspirera toujours ba artiste na bango pour passer lango film ba immortaliser tous na makambo belé na mboka ko immortaliser mais on va commencer comment. Déjà, l'institution Mboka est limitée à artistes. Comme ma caméra dans l'aéroport. L'aéroport est lié aux acaliers touristiques. Bise pas nabiso caméra comme raté. Imaginez-vous un téléphone, un azo filmé, na nzela mai, bato babi nzela mai. Nzela mai, o izalaka, o kende, o lixisi kitambo, ozo mata. Ndeti muto o kende ma na bose comme mayango. Ouais, police a tennis, mbila tennis, il vient à Okanga, et point non filmé. Na kata kaba soldate. Tous ces kaba ote kambisi. Ba ote kambisi. Na filmé, c'est vrai qu'il a non filmé, na non samo mini ni nanga. Mais du fait na ne ko ba partie belé. Oh tout le monde ou met les filmé na bi oui non filmé na ton portable na non c'est la vlog.
Oh non, y'a Ranabiso. Ah, oh, ils ont frontière en Mboka, ou filmer, tel accès sur le non filmé. Bisika Moutazoli Ambisi na liboki. Soit disant, on a filmé trop, il faut na kata ko filmer na tika. Ce sont des choses quand même, il faut tout éba. Parce que Mboka était camarade comment? Les loso Ronaldo aïe awa to remema bisika nyon surtout bo pexaraba na Mboka ba filmer, Ronaldo ba remema sika wana parce que image à Ronaldo était Mboka. Mboka ils ont minimisé biso, mais les loko to c'est les kanakati ya Maroc. Ils ont compris que Bana Mboka va être capable de faire une image à Mboka mieux que n'importe qui, ni même Barcelone, ni même équipe Moko. Il est comme Natonton Abisso à Lumumba. Ce mec, Sangisa Bidjenio surtout, il y a tourisme, où il est pour Mboka. Il est Mboka, Ateki Mboka mieux que tout le monde. Mais il était ici, personne n'en est au Tchaïka. Il a fallu Maroc et Ndimaye, les journalistes européens, Ndimaye, Ndebiso tout valorisé. Après, aussi longtemps ça c'est né balobele na France 24 été. Aussi longtemps ça c'est né ba journaliste ba outi risité ba ko interview pour le moment ça c'est dans ça c'est na biso moko. Mais mon comme on ba journaliste ba outi risi ba yene équipe mobi ba ko interview ça c'est bazo tambola mindele bazo bibukota na quartier. C'est les jours là ba condition ba braquer miss o. Ah bon? Aya kasi. Bo pese loko bo sala, tâche bo sala, soit voiture, soit lokobo. Bo zela kaka te ba pesa biso valeur libanda pour bo valoriser biso na Mboka. Bo zela ka wana te. Aujourd'hui tout le TikTok o balé qui belé bande ko belé bazala ba millions d'abonnés. Mais mutu mota pesa question a pesa bango chance. Pour bo sala publicité Mboka bo ke luka Camerounais mo za 500 000 abonnés. Pour Aya a filmé ba place stratégique il y a tourisme. Pour Italam. Nous-mêmes, on peut le faire mieux. Bissomo, tout ça, la bien. Politique, il y a culturel, les athées. Politique, culturelle, éthique, la tata, on vit toujours dans l'imagination, dans l'imagination, bundara. Talanga dernièrement, na toleli karapona na biso ba droit de terre, ba bengi biso ba fini biso mo mukemba mo pe sili et sili na ngwana sili. Donc, pour nous continuer de façon que l'artiste va se retrouver. On a beaucoup donné dans notre pays. On a beaucoup de choses. On a président Saïba. On a biso bana mikende to bandi. Elongi mutumo elongi ya mukie na ba lox ya mwindu ndeti mutazo bela. Bomoni biso tous les bas débit na biso tito comme na mande fois pembe bozo mona na misu na bino tozo kola na misu na bino tozo bala na misu na bino ko se kabilonge ba vejo sara kala bilonge ba papa mba kala et comme le pe biso voilà ça c'est vraiment fallait bomoni ilongi na kala elongi na kala donc bomoni na ndenge to bandi théâtre na ndenge to epoto pona mbala liboso bomoni Nandenge to bali pour la première fois bomoni bana na tozo bota na misu na bino tozo kola na dans toute notre vie ezo les kanamisu na bino. On a quand même quelque chose à dire dans notre pays. On a quand même ceux to lobela mboka na biso toza quand même ba mieux placé. Alors bon pesa biso place na biso, bon pesa biso ma place na biso que ba artiste mboka. S'il faut te promouvoir ba valeur mboka na biso pourquoi pas. D'une manière ou d'une autre on peut le faire mieux. C'est parce que vous avez fait confiance, vous avez fait la musique, vous avez valorisé, c'est ma place. C'est ça qui fait mal en fait. Voilà, on a monopolisé ma lobaté. Oh, yo leader, Miss, yo lobaté, on peut s'attendre tété au vani maman. Eh, ya leader. Ya Miss Limbi Sangai. Na bossa nete na zo na mutu na bossa nete oza ya Miss. Limbi Sangai bosso nao. Aya TikTok liboso nao. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, leader. Bonsoir. Bon, to avancé, boyebi concept na biso, eza to yambi président Sai par rapport ya arrivé na TikTok, aye pa baleki na ye, ba massa na ye ba yaya no babanda musalo liboso na ye, babanda musalo na TikTok na théâtre te to comprendre lingala. Donc to ye, tozo poser ba question mais tozo solo la paix art. Tozo sur la réalité to poser pe ba question tout le monde dans ça l'intervention. Président Amis na opé sur parole, na pe sa maman Jelem Starazwa, après yo pe na opé sur parole to zonge la siko président Sai to poser ba question. Na sali constant ngala on préféré to sala ba live moko ba artiste boloba makambo bwana ngo. Bozana maramba loba mais
et comme raté zaka limité à travers ba live na biso oyo il faut banda ko koma présent ça encore une fois merci beaucoup faut ala toujours présent wana tokozala posa na yo tokozala penza na posa na yo pour na culture na biso ba question ebele photo tout na yo les loto profiter le la connexion pesa stable boito profiter bande kotoza na s'il vous plaît to tapoter live to partager vraiment et ça la biso bien pour to partager to sola na ba artiste na biso mama jelem fongola micro to lito yo ka intervention na yo qui président sai qui Mike la Duchesse na question per maman Patricia Pozaki après tokozongela leader Amisi artiste topesio Oui. Oh, merci beaucoup pour la parole. Pour la maloba, na kenango na lingala. Na ko répondre maman Patricia, nyonso presque si balobi. Na monde na biso ndenge président sa ya lobaki ke to lingana na biso. Mais mon est tellement to comment na espère boud. Tona mabiloko oyo ezakata mususu ke boyo kanaka te. Nga eloko na se ekomelanga na scène. Na monde la biso na miyeba kinaka problématique te. Mais neyebaka ke ya la fille moko aloba n'importe quoi. Na beti yango kara, na zwa yango ke na monde ya art, to tourner, to bando tourner. Esprit professionnel, oko ya te ke soyi bosala ki débat moko abuzoba, oya osala yango na scène. Non. Na lati poso ya rôle o ba pesinga. Mais la fille a démarranga nazaka obligé à kokata et tableau. Na ebisi penda scénariste, na esenga bi briefing o pesi biso eza yango te. Oyo ekomilika mususu. Batuna question, mais pourquoi ote? Nga nazo jouer eza rôle. Donc mutu ana façon na e o azalelaka. Tant on le barabata théâtre waza mitema mabe même na ba famille, tozala ba problème, tozala pe na boyokani. Mitema mabe c'est trop dire. Mais mutu ana comportement na ye oye azakanango, éducation oye azakanango. Ya na bato ebele oyo ana facilité ya kofinga. Po batiaeka ana facilité ya koloba bêtise devant tout le monde. Ana donc pour na yé ko finga eza facile. Donc pour batiaeka il faut finga, il faut loba bêtise, il faut loba n'importe quoi et il faut à traiter tam susu mutu moko azawana bien tene ba batiaeka. Tandis que eza bongote. Nyonso na sala mabe. Basi ba répondaki o eza ke towela akoloba. Il faut baye ba ke ngande mutu na jouer ki matalana. Wana eza so arte. Ko jouer na ki matalana ke ngande na jouaka bien. Non. Jouer nde ba pesio personnage na yo, pesango normal, c'est bon. Donc, ba erreur tozo sala kayangwana trop de blabla na scène. Eza malamu te. Comportement ya mafinga eza éducation ya bato yo bafingaka, maman na ngai bafingaka. Côté ya ko lobake, to pensaka na ba film mais oui, neti nga na pensa ngo. Mais problème ezaka budget. Kande balobi ke mboka na biso nga na pensa ngo ke osali ba film boye ba traduire ngo na anglais, ba traduire ngo na ba langue ebele et ça la capé bien. Mais problème ezake makoki wana ezate pour na mutu nyonso parce que ko raisonner ngo mozo ko sala ba bloc oza nango besoin te. Culturel na biso en tout cas, monde na biso, musala na biso ministère a culturel ba reconnaître ka ba artiste te ba pesa biso valeur o esengeli. Il y a plusieurs places au Kokende Boye, mais au monde que mutu mususu azo minimiser yo la fille a salara ba maboke. Maboke ya bandumba wana. Donc on a valorisé pesa que non artiste mboka na biso mais ye a diminué yo. Mais gloire à Dieu que au monde que ka place mutu azo diminuer yo, mutu musu a valoriser yo. Do biso moko nanu ba congolais parce que na comme mélanger ba africain te. Biso mo ba congolais to ba ka valeur ya art na bisote to biangote to ba ka makasi ya ko finga ba artiste comédien ou comédienne ke asala ki boye azongisa ki boye olio ko tatam so luka o sola na opesa concert oye na panel na ndenge pe TikTok ya et comme nango tribunal pour na biso nyonso bozu bo mami ki yango wana bozu la fille bo mami ki bo bande ko finga wana nde to yebi. Mais pour na ko féliciter ba artiste ezakate.
Ba biloko musuna ti kokota ba polémique et comme mingi na ba monde na biso ba dekan soko za na kan oyo te na tangi kombo mutu te soko za na kan oyo te koto yo soko za koto yo ba bengo na kan oyo te koto za koto ba bengo na wana eza su arte ya su musala na biso te parce que na musala na biso so batali profil na yo ke ya akopesa na oyo toza nango besoin ba bengo mais lelo ezaka su bongo te baotala profil kaka te baotala rôle baopesa te opesaka quand même tokopesa nani par exemple tobenga nami pesa exemple ngamo tobenga gelem tamsu na rôle oyo ya kolela apesaka penda neti eza ya solo mais mutu musu aloba ye yo ngo benga gelem so bengi gelem akomani muta trop business oya na été directement ba fini biloko wana eya malamu te ata tolobi tolinganaka président yo za mobali. Mais il y a des personnes qui bolingo eza penzati pona nini pourquoi kaka ye alakisaka nini wana eza malamu te na monde na biso eza na makambo mosusu poison ya faux ya maloba ezali mais poison ya vrai ezali naza na kati ya nini monako loba te pourquoi na lobi bongo bato mabe bazali bato malamu pe bazali. Mais elo ka to kosenga ke to zonga na musala na biso to travailler to kende liboso to longola ki matalana et ba fan club aussi bazo détruire biso parce que fan club tant oza fan ya mutu ata osala mabe ozo soutenir ye na mabe wana orozwa tenter ya ko conseiller que ma chérie ou mon frère place ozo sala bo c'est bon na linga ka mingi en tout cas meka ko corriger boy ba fan bazalaka wana eza kaka azo matiso mais to bosa na kate ke ba fan wana matiso lelo matiso lobi so jour musa lembi wana obamba yo donc ba blo musu na boy na kota na ba détail mais ministère culturel et ba ka ko reconnaître ba valeur na bisoté. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il y a na question qu'on a répondre mais na moni ke na compléter comme ndambo bandeko ba répondre. Merci beaucoup maman. Bandeko to tapoter live leader Amis. Na bosa na Nazala dessus, je ne sais pas ce que ça en 2023. Moto, quand des balobi a pas président Mike. Moto a ebi lingala te. Me ba bengie, na mboka mususu a kosa la publicité ya lingala. Ya kini bopeto. Mais awa, ezana bateau bazaki capable, ceux qui bazaki na besoin ba taille wana, yana ba fille belé bana musala na biso. Nyonso wana kaka poza nango to yebi. Non, nazanga moko te. Non. Osala ana base bela yebi o asala na ba publicité. Azolo ba vérité, botika ya lo ba vérité oui. La fille, la boy kotanga kombo na ye. Et j'étais choqué. Ba benga la fille pour ko lo balingala tengama na publicité ya Kinshasa bopeto. Muto ayebi ko lo balingala te bozo la kisaye na mwana mboka o akoyeba ko lamba pour faire comprendre public na biso. Donc pona ko lo ba ke yebandi na ba kondi na biso. Et bandi na ba kondi na biso, faut ba yeba ko valoriser musala na biso. Merci. Parce que biso awa jamais ivoirien a ko valoriser musala ba congolais. Non, il faut congolais yé moko. Donc congolais a mis lingi yé mon côté. A lingi me de été. Merci beaucoup. Na suki wana boena lo bebele pardon. Merci. Mes amis, s'il vous plaît. Hein? Mes amis, s'il vous plaît, tapotez live, partagez, s'il vous plaît. Tozawa. Tozo profiter na artiste na biso to mekonsola na bango. Leader Amis, tozaka na fidi diwana, tozo yoka analyse na yo, tozo ka intervention na yo yo posa artiste. J'espère que na se Olanda qui président ça Olandi Mike la Duchesse, Olandi Mama Jalem na question à Patricia. Eta ka artiste yo zo baksanini après tozo ngela président ça to poser ba question pour ye kalaming te tam sous sorti ka biso tozo lengele parce que connexion hein côté kuneza mame. Et à Zoninda, quoi, comme place à bien, papa. À comme place à bien, monte que Vandi. À une place à ma paix, on va souligner ma paix. Ok, je l'aime tout kangi, mais aussi. Aéroport. Côté aéroport, on a notre réseau. C'est comme si on diminuait en pour la interférence. Na kangi na succès. Ok, merci beaucoup.
Leader Amis Tozo Kayo, après Tozo, la Oui. président Sai. En tout cas, merci beaucoup déjà na parole. Awa déjà toza presque ça bakulu tunanga ba musala ba oyo balaksanga musala tilelo sauf que ba propos na zango bombe. Donc je préfère pas koloba. Donc c'est trop off. Que bimsata mi balé à pamba. Mais kokeka na mukuse kaka culture na biso ya Congo po mata. Et à passer. Et matakate. Et matakate. Hans Luzolo. Et matakate. Ouais. Et à passer. Culture na biso, il y a Congo, il y a la musique, il y a le théâtre. Et ça passe. Donc, Amisi. na boy na okota na ba détail. Amisi. Mais, Amisi. oui. Nazalaki 6 ans, j'ai les mazalaki goloba. Je suis désolé, na kati Amisi. N'a rien à compléter et le moro on a vite fait pour équimater. N'a rien à l'obabo. Tant que j'ai les mazou le bamaramnaï parce que l'aime sous président Saï a pesi à lobby ou à Koloba par rapport à la réalité au président Saï mais bah j'ai l'aime jusqu'aux preuves du contraire ils sont na maramba théâtre au biso to zala rali sous-souté. Donc et dans la réalité mususo bango bako ko ya ko betela biso to yebite o elekaka parce que biso to komi kota lango na musique il faut qu'on se le dise. Tozala sous na batan wana tenga na bimbula soki na tourner théâtre ça parce que Duchesse mutabenga nga akotenga na makambo na mais ko kendo ko sala ba tournage ya bato ebele ndenge zala kana to sala ngo lisusu te. Alors ba jelem bazana ba réalité mususu oyo bango ba yebi ekoma kuna bango nde mutu ba ko apprendre biso parce que biso tozo mona lelo ke oui bolingo ezalaka toliaka tomelaka to sarwe nous on est biso présence il faut que to lo bango ke yo mona début ou to loba ke on a eu aussi des soucis entre nous des fois to discutarat ouais bah jou musu na bete la bina anecdote moko boy président ça va yebi on est dans ma ngam na biso parce que biso to zo atteint belé ya yebi to solo presque tous les jours to na mo ba incompréhension mo boy ce que to vandi biso mo to solo ah papa piko onde to comme na incompréhension bon boy to yebi saba na biso ni que papa nani boy bo solo la lisusu te nous on est passé biso to leki déjà au delà ya makambo wana to yebi ke na ko be banana ndeko na ngate na ko zo na prom na esute parce que on est passé au-dessus de Yamakamwana. Mais il y a des certains qui demeurent encore dans Makamwana. Donc, on a dit qu'on a un chéri, je l'aime aujourd'hui, je l'aime baza mieux placé. Nous avons des sur un panel à Ndeboloba. Nous avons dit la bisoli solo théâtre bien que les gars, je l'aime azate. Parce que le président, ça, il sert, tu écoutes un nana, on écoute un nana, on atteint un mouké, bah, ça l'est au boulot. Mais aucun n'a sous dans le tournage, tu as vu, m'a ramené aux les kanakatité. De deux, pour nous, gouvernement, aujourd'hui, nous avons cette chance-là au Solana Bakontebele. Président Hans, yo tem tozala na malobe, obakisi sous aucun ade. Yo tu na matissio déjà. Et to sota qui est. Na matissio déjà. Un président, nous sommes ça sous sujet ciment. Tozo avancé. Eh na linga na bakisa po balobi likambuke maramba ba gouvernement maramba ba ministre tout na loba parce que nazala na ministre moko jeudi. Abenga nga mupanzi na miso abata bandolo banangai. Kaka nde biso toloba na bango ke baza na para makambo sala yepa lobinanga abinanga Hans boza lelo ba leader d'opinion les msubino boye baraté boza très suivi mais boza na ba message ebele ya koloba me bolo baraté abandi ko expliquer nga ba popo Kagame boye na boye Kagame lobi boye balkanisation mboka rôle na bino zanini donc bandeko toye bango na mutu ndenge biso tozelaka mboka salela biso mboka pe bazela retour na biso ngamona zake étonné balo bananga biso pe total rabinoti total makambo koma na mboka po boloba bozelaka il faut ba libérer bino donc c'est tout ce que je pouvais rajouter pourtant bolobi maramba mboka ba konzi ba sala biso te don de bino bozelaka ba konzi ba sala ba konzi pe na tour na bango ba vandaka batala so biso tozo sala nini pour na mboka donc voilà Bon. Ok. Pas succès na bandela. Ok. Ok, yango na ocholo bana ok neka bref. Culture na biso ya Congo RDC po mateza pasi. Ezala na musique, ezala na théâtre. Pourquoi na lobi bongo parce que totika ko sala ba mascarade der mususu toza na télé, toza boy toza ko sangana to seka to loba. Bolingo ezala na ngote, bolingo ezala na ngote. Lelo, na on peut savoir un exemple. Soki to lobby, to chaka kata film nenge président Mike Auchi ko loba. A lobby lelo, keto sala film ya Lumumba. Bachato 4 personnes. Au remona président Mike Moutali Bosso rejoignant le président Hans. Pourquoi? Pour bazalakana ye déjà. Moutunaye.
akotala profil kutu te awa tozwa profil moko peut-être ezosenga président esobe awa président Mike aotala ngo nanu te aotala nanu kope yelinga fona zwa nanu mutu aza proche na nga batu na nga nanu yango moni culture na biso ya Congo po ekende eya difficile na suki na kaka wana. Merci beaucoup mes amis. Tapotez live, partagez s'il vous plaît. Tozo solo la artiste Nabiso Obolo Barana Cité, to memion ce qu'on a panel. Tozo partagez avec les TikTokers de la diaspora Succès Kasongo. Président Saï. Allô président. Ok, président, on a une question Oyo Batebele Balobaka. Président Saï yo tika théâtre. Au ça sous théâtre été. Au prometteur biso ko pesa biso ba filmer. Tozana Mike la Duchesse awa. Tozana leader Amis, tozana Ans Luzolo bazana mikanda. Pourquoi bosale la kabiso ba film te oyo ke bozo tourner mutu na Kisasa, bo tourner na Kisasa. Mutu na États-Unis, bo tourner pe na États-Unis. Mutazana France bo la kisi bo tourner réalité o bo pesi biso bo pesa sur scène. Donc c'est un scénario ke bo ça la film moko boye. Au lieu d'Autrichien et d'Autrichien, quand vous jouez à Paris, d'Autrichien à Gombe, na nini. Pourquoi vous tournez à film à des problèmes na bino ezalaka nini? Ce qui peut te lobby bon tozana Ans Luzolo. Bien sûr, Ans Luzolo a comment naie, na maram naie, à ça la paix spectacle tout le monde a félicitations côté ana, mais tozolo belasiko film. Pourquoi vous avez na idée wana te? Ya ko tourner ma film, mon vrai film, botali que Ans à la moyen de déplacer avec les États-Unis. La Duchesse peut à ok Londres. Pourquoi tout ça film mo te éthique à la paix moi film mo ko marquer pe histoire par rapport à la carrière na bino. Et là on a vraiment tourné to yebango. Pourquoi vous tournez en côté? Batu ba la ndabino. Non, flèche aller est égal à flèche retour. Donc bino pe beaucoup comme film mo ndengwana. Soki bino boza côté oyo industrie cinématographique ezali soki bino boza esika oyo makambo nyonso toloba bino bovanda na bamboko déjà eza résolu. Non, président biso to yambi yo état qu'artiste yon dem to répondre kozong c'est la biso flèche retour te biso to poser des questions parce que aux artistes aux internationaux aux professionnels mais en même temps la réponse nanga na koki pe couper ce chemin. Donc, on répond de cas parce que au début que question posée nga ba réponse nango déjà outi coupé ça maman excusez-moi Patricia a posé ba question là déjà. Donc là si na soit qui t'a belé à répondre toi un problème en moyen, toi un problème en makambo belé. Mais bino siko ba artiste o bino bozali na poto. Na question na yonga na ozong sa ba le pana bino ba chinois pour ba développer Chine ba tinda ki bana na bango na Amérique ba kende ko apprendre et puis mayele wana ba yeko salela yango na mboka bino boza kuna na poto bino bozali esika oyo ba industrie cinématographique ezali bino bozali na mboka oyo ba culture ezali respectée. C'est à vous. Vous avez aussi par wana yako ramener expérience au bino bozikuna. Ozomona. Donc et ça peut mission na bino kuna. Koye la biso makambo biso to sala kité. Vous avez aussi une part de responsabilité. Ozomona. Ngana sepelara. Webi bana obenga poto kala cimetière ya ba artiste. Mais ezala ki série à télévision. Mais les autres périodes des réseaux sociaux, poto et sous ces métiers à artistes étaient. Ça, ça me fait plaisir. Au moins, il y a signé qu'on a mis les mots de Kepe, dans salle mon a bouissé. C'est ça. Donc, bino lora boza pe côté kuna. Beaucoup de choses sont na bilo kwande ngwana. Ok, il y a des côté Bozali wana, pour expliquer, bon, non, moi je suis congolais, je suis artiste, bateau, produire un film, vendre un abino kuna. Et si quand film qui n'a pas na tapis rouge, et c'est si quand l'abino kuna.
esika oyo bapesaka baoscar eza esika la bino nde bavoisin ya baoscar bavoisin ya batapi rouge bavoisin ya baindustrie cinématographique biso mpe tozozelela bino. Moi je crois que biso si topesaki bino baréponse ya baproblème na biso, mais bino boza na mboka ya solution. Namona yango soki Congo edefaka mbongo kuna na esika oyo bino bozali Congo ye moko Congo azodefa bon bino bokodefa komata na biso kuna te boye nango mpe boye. Donc je crois que ma réponse est ça, peut-être yango wana. Président Boys Kisenganga na tiki bino. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Nzamba bomba bino. Bye. Merci beaucoup. Nous solo. Répondre maintenant au président Sai. Obi, président Sai aboua ki bale na kana bino hein. Toyo kabino na. Hans. Oui. Ah. Bino. Na habité son. Nga na habité bon, madame président lobby neti nga na kana nga succès. So na bina répondre ezala je répondrai pas pour tout le monde parce que nga les gens ont la chance en prise. Donc je dois être clair avec moi-même. Pour nous être clair nanga moko na conscience nanga. Nga soki bomo nanga des fois nazo revenir lem surtout na salle loko. Et lem sous dichesse ça senginga autonine. Nga moi j'ai aucun projet na ko proposer pour les théâtres parce que moi je ne vise plus les théâtres ndenge tuzako sala ngokala. Moi je vise plus ba one man show, je vise plus l'autre millier. Mais soki lelo ba bengi nga na mo intervention mo na rosala. Mais na projet mo tege ya cinéma soki nini na komisa théâtre to ni na sala. Nga vraiment na lobango sur le plan nga moko c'est pas dans ma tête. Eza sous-souté parce que faut être tout ça l'idée à boulot on a trop. Moi je commence à viser plus carrière moko solo, plus na ba one man show, voilà côté wana je me sens plus à l'aise quoi. Donc en plus lelo na côté succès marambo zoloba car les ala qui possible ils ont fait réunir batunyoso mais lelo avec tout ce qui se passe c'est difficile so ya mutu mususu obengie akotu na ona nana nyazali oyo azali toi qui oaza akoya lelo na okosote ce n'est plus net ezaki à l'époque na biso mutu mususu bozala mususu bwana ba guerre mais beaucoup un peu na scène bo jouer mais lelo mana okosa ote lelo koma bakoma kotuna même kaka na ba télé réalité o mona so moni télé réalité 5 6 comédien basangani yeba ke batunaki richesse azawa yebi nani ozala obengisa nani obo ozala so ozala na kasio malobate o bilika matériel réalité donc fimo artiste mo sala aza chaîne YouTube après ça investimiser mbongo basala télé réalité olamba nini leke ko voilà disida d'idée babi puis voilà après ça va tout $50 tu wana tozali pas président ça il va bengi nga na miso président ça yo président tu as besoin na olamba na si maman nga sala bloco wana te oh osa na bitenga sala bloco wana ba sambo wala ba pesi vesti mise $50 alamba bande na ngai abi lelo ye olamba mbisi bazo dila vesti mise bata mtoya na ngolo moko ayo zo ba episka na ndako mukolo mutapisa ke $50 oh nga za bane belo abi papa yo ba pesi mbongo a télé réalité asomi ngolo moko Bah. Oui, ça pour toi, musée galerie, hein. Bah, tu vas moi, on te que ça solo. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est continue na yo. Donc, on a maintenant le succès lelo c'est difficile. Ouais, kala. Tala ba théâtre monsieur sala, tala ba kokoso. Bilongi nyonso amine no mona mage ba leader mais lelo na biso mara mususu avec tout ce qui se passe c'est difficile de réunir tout le monde parce que lelo ba tout baza divisé. Donc ngai na kana nga succès, j'ai aucun projet OK na boulaka lobi na sangisa batuna sala parce que moi je regarde plus côté one man show. Donc voilà, s'il faudra te répondre vraiment en long un peu bref quoi. Merci beaucoup, président As. Mike, topé sur après tos yeux à Miss Tozong, sa maman Patricia pour tos fiston tremblement par Mathieu, on a tout. Nga na assis na bina zongela na ozongela nanga et vous allez peut-être moins monotonie na ozongela ka même truc et ça que voilà il faut juste ko tchaba moyen théâtre ça va moyen théâtre ça il faut ko miser quoi.
Donc du coup auto ça là où ils ont moyen de bon yango moni ba comédien belé ba comme na bango ko se lancer na ba vidéo na bango mikose. Beaucoup de comédiens aujourd'hui ils ont pas le temps. Il y a Olixa 1h 4h 5h du temps de tournage, il s'est dit je vais investir batalon na ngai na ba vidéo moko o ils ont poussé et puis vous dire oh Serge merci beaucoup étoile à mboka moi na bela. Donc, bon, parce que projet zate aussi. On a des projets, mais les problèmes, on manque juste de moyens. Film et tournement, on a 2000, 3000 euros, tes films et tournement, ils ont vraiment budget, il faut qu'il y ait équipe technique, il faut travail, et ça la main, il faut moyens, et ça la main, et tout film, mais sur le tourner film à film, dis-toi, il faut songer déjà qu'il y ait outing de la paix, festival, extra film soit sur le moment, ça serait une très bonne chose. C'est-à-dire, moyen, on a surtout, où ils ont embellir le projet, tout ça, on a c'est pour cela que l'autre projet pas le net tout nous na kisha ça ko ba moyen king ya tourner film na nenga king zate parce que imaginez-vous ici na kata il y a poto film à 1 heure d'état ça coûte trop cher quand tu as été comme maison de production ba biso déjà ba moyen où il faut ça coûte cher il y a un moment qui voilà on n'arrive pas à ko mais surtout bien dans théâtre oui théâtre tout le monde peut faire le théâtre mutunyo tout a ko kota na kata projet théâtre. Mais kolobasiko qui non ko sala yango comme il faut ko tchaba moyen ko miser là ça devient autre chose il faut maintenant siko ko tchaba moyen quoi c'est pour ça yango qui tout ça ba projet moko à long terme tout le monde ça va projet moko à court terme tout tourner tout tcha on passe à autre chose Voilà, leader Amis, topé Sio, après topé sa maman Patricia. Aloba moi muki après to ndeko na biso pe fiston tremblement zana aloba voilà. Question ezanini succès kaso. Président ça ya ucho lobelo comme question to posaki président ça ya zongi célébration toza na poto to umeli na poto. Pourquoi pas ko sala pe ba film moko boy na norme professionnelle. Que to nengo ki tapé kin au tourner na kin ba tumsu ba tourner na États-Unis ba ki États-Unis et sengi Londres mutumo pa ke na Londres bo sali film moko pe etikali pe na histoire to mo ke ba comédien na biso ba tourner film moko pourquoi bo sala yango pété bo na mboka intégration bo na mboka matériel bo na mboka ba forme obongo succès ozoko tsamisi na makambo wana papa ka c'est ça question c'est ça artiste bon yo mon yo bon, à répondre car on a long on Eh loba mambolingo lobati. Kasi nazo loba papa. Lobati. Papa succès. Oui, nazo ka na répondre na sa place président Ansaza. Ngai banda Congo ezala Congo ti lelo na sala film te. Voilà. Na sala film te. Donc ma camion sonde lekela kuna en tout cas naza na idée te. Na ebité. Donc bango de baza mieux placé ya ko loba pe ya ko expliquer mais na ki na lobi na yo s'il vous plaît Amisi oui na yo tourna ba film na poto na Johnny Fay non te soki ngai nazo loba wana parce que na ko sala ba effort moko après na ye na koti mais ndenge ba président Hans ba bimela président Mike ba uti nango ba ye koli yango ba bandi yango bu mwana ti ba komi boye eza pareil te biso to ye peut-être pe na moi ba stratégie ba façon pe oya moi qui si capé to bakisi to tchena kati wana mais en réalité pena na sala ba film te et puis na zala nango pe je pense pas que na rifa kango pe donc aux ala artiste c'est pas dit au sali 100 films to sali 1000 to sali boy to nini tout donc eloko ezana ezakaka art eza art ngai ta na mondo ba ibisanga ka aramuke ala raté mais sala ngonde kaka bien luka po yekola ngai na yoka na nga mingi na yekola na nga ti lelo lobi na président sai awa nazaka ka apprenti tozo bundana mais eloko nga na loba na mukuse zakaka po film esalema eza na ndenge ya poto ezala Congo pona ba acteur oyo succès kasongo lingaka yebaka eko salama te et salamate batu nyonso bako bengisa soki baza 10 4 batu bako ya batu nyonso parce que na nenga communauté toko marché ba moté to yebi yango bien
place président Ansa za ceux qui va bengi un tel aroya wana te. Tu vois, si tu film wana ceux qui sengi exemple na peut ça comme exemple na ko tchabe président Mike. Film wana so ba lobi keto koma to tchana ba acteur wana nyonso déjà mutuna mutakoma déjà patron na coin na ye. Mutuna mutu déjà asala ba production na ye. Et puis à côté son réponse moko na yo moko na ebité na ebité et a passi et ça la manangote papa Kasongo et ça la maté et ça na kine ça la awa rien bolingo ya na ngote ngai ndena boye président Ansa za awa mon président Ans ayebi bisika oyo ba uti ti lelo soko yebisi président Ans lelo to sala film ya Lumumba to na besoin ya leader a misa zala président Ans Oboya ye wana za wana sto na lobia lukuta Oboya pourquoi nasuki wana nasuki ka wana ye moko a répondre za wana de la terre répondre yo menga na otuno na question va ya répondre siko yango na émission te yo yebisa biso po ya répondre poser question siko nga na tuni Oboya pourquoi pesa biso bendis po ya répondre oh mais za wana tenga na yo pesa biso nanu raison ta eza yo moto olobi ke Aroboya eza Ans moto alobi te siko yo répondre question ke Aroboya pourquoi parce que yo moto olobi maman théâtre bo sali déjà boyebi ndenge ezalaka théâtre bo sali bo salaka ti lelo boyebi yango bien mais yo pesa biso réponse pourquoi ata balobi na ekete ata ndenge bolobi bozwa ye kaka bokolakisa ye soki ayebi te boyekusa bakoboya kaka bakolinga te oyebi pourquoi président Ans akopréféré na place ya leader ya misi totia président Mike la duchesse asala yango nanu bato oyo basala na bango théâtre kala oyo bazalaka bien na kilelo bakosala yango okotikala mona moto asika te raison na banoke sikono ba raison 1 bafula ye de 2 aza nani de 3 donc ezaka bakambuka ebele tu vois a tourna wapi asala film nini pardon botika na na loba amisi oyo sala babenga yango ingratitude non laisse-moi olobi yo mambolo basolo ezalaki na live mama komba kite voilà olobi tika pe biso toloba ami oui yo oyebi toloba ngo na lelo parce que ce sont des choses que on parle pas yo malheur na monde na millier na kata communauté bato yo toloba wana surtout ndeti ngai na lobata pona ngamoko je suis parmi bato bapesa chance lelo oyo za lelo ba conseil s'il te plaît olobi makambo ya film s'il te plaît non s'il te plaît on va na kilelo tikana loba bon tena loba misi kanga micro to ba grand c'est-à-dire que mutu moko o apesa ki o chance mais pona lelo a olinga su ko peso angote parce que ceux qui ezaki mabongo mais dès le départ ça n'est pas être le cas. Ça n'est pas être le cas. Lelo même pour yo na YouTube, tu sais que nano a pesio a conseillé du début à la fin. Aux na chaîne YouTube, c'est moi qui t'a conseillé. Il faut ça là, bilo kono ko ifeza accompagner na oyo. So mamna ono bana ko selo makambo ba te prise wana ko si wana pe tam ko contredire nga tout ça musa ba mais tu peux dire que non, c'est faux. Tu sais bien, je suis parmi des conseillers, on a tout débit, non ba mis ça leloté. Non ba mis il y a tout débit. Il y a tout débit. Oh, bah, n'est-ce qu'on a studio et pas Alissa là. Tout ça là, Nefis Kata vidéo, moi, quand on a Belgique. On était là pour toi. On est, même si moment où tu viens on tournait, tu venais, tu proposais des idées, on tournait pour que, comme il est l'autre, mais on a contribué tout ça. Ils ont la pierre, na biso, mon connaît, ils ont la pierre, n'a moko en particulier, yanga, Mike, la duchesse, n'a qu'à ta carrière, non, je suis conscient et je m'oppose à conscient. Et les lots, il faut ça là. Non, bah, qui y était. Non, boy, tu sais, aujourd'hui, le loup, misali, ça va ennemi na conscience, na bino na mutu.
Bomitia na ba si et si kamoro boy en contre biso alors que biso côté na biso on prend pas les choses comme ça. Boli bisanga na nazoya. Naozongela bino. Nazolanda. OK. Donc biso côté na biso tozo so marambo. Ozana eloko mona mutuno d'être. Imagine toi Olobion avec beaucoup de conviction pour na yo totalement isabongo. Alors que ce n'est pas le cas. Ngal yo ba yipsinga que non soit 4 comédiens, tous 5 comédiens. Dieu me voit, il y a des choses, bah projet monsieur Yaka, on a dit batia yo pe na kati, mais bah projet côté abouti te. Au bout point parce que au sala ramusala non bien, aux en audience na yo, aux en la communauté où il anda kayo, muto boy azate. Tolo bato pour na film, to bi film, abi film. Yo mo bien que ce sont des choses qui intéressent à côté. Côté film, il faut qu'on ba film, mais ceux qui ne le moment que non et ça est loko dans le domaine na yo que to que non spectacle mo ya comédie ba comédie faut ba longa ba ke jouer na Colosie bozo 5 to 6 na carte Belgique ou ebito na carte Europe bozo atas 4 personnes c'est ce que tu fais partie des 4 nana ngo boy là azate prévané ba comédie ba ko prester ah bazaki na posa na o prester na bango donc bon des fois j'ai l'impression que bon mitara da ba vie wana ba ina biso ba to wana bazara suna biso bienté ba lingra. Non, même pas. Même pas. Il y a même, on a fait ça, on a tourné des vidéos, on a tourné des vidéos partout, on a fait pas mal de choses, et quand on a l'élo, on a sauté. Ami si nga dans tout ça to bi to luka malgré nga za na sinita carrière mais obi ki ozo luka carrière na o luka vino mutu moko ta ko tshaka na mutu no te no bangonde bazana balinganga te mukolo likambo go ya ba ki ngai kutu na tshate mieux faut ki intel lo ba ki ba ba 2 personnes c'est vrai so ba bi 2 personnes en zwanga en singana ye c'est bon mais so ba bi que no bozo 6 pourquoi pour ne bi salaire na o ya ngam na oliat ata bazio te nga na zo salaire na hôtel non benga yo parce que tu mérites d'être là tu vas jouer. On n'a pas de soucis par rapport à ça. Là, vraiment, je te dis parce qu'on a tellement de conviction, tu te dis qu'il y a des on est reconnaissant vis-à-vis de tes talents. Tu as un esprit de créativité. Moi-même, ça m'étonne. On a des idées, on a évolué. Président Mike. C'est bon? Président Mike. Oui. On va excusez. Et ça, la question, hein, d'être solo là, toi qui n'en bien. Président Mike. Et ça, na CV déjà na structure oyo parce que tozo bimisa o toi nango après on va y pas quitter oui nazo compter neto za boyeko c'est là pardon Amis en solo bini Amis c'est là pardon outaki koloba tout à l'heure tant ba poser aux questions au kota na makambwana okoki koloba bakati te ton richesse azolo ba vedi richesse alinga bimisa oyo zaki kokoka koloba te Amisi, dont on a l'obanayo, Dichesse Azawa, président Sayazawa, Six Azawa. Six to sali na banzonting, mais to sali ne banzonting, mingite le quoi to sali peut-être un Dichesse. Donc, Nazana maîtrise yagé à Dichesse, même il y a présence, parce que ce sont des gens qu'on a vécu ensemble. Amisi, Yomoro Ebi, et ça, na théâtre, mon côté, oh, ngai, nayo, tout ça, na kati, tout sali. Tout ça, là, en côté, même dans les passés, même na poto, mais quand des Dichesse à Otoloba, dans ton débit, tu nous cherchais surtout à Paris, parce que vous avez besoin de visibilité, pour permettre pour ça, parce qu'on ne t'a jamais refusé. Dans le anecdote, il y a il y a même de certains comédiens qui ont sur les réseaux sociaux. Dans la publicité dernièrement, il y avait beaucoup d'argent. On a caché, on a besoin de un tel. Muto ba lo balanga ce sont la nouvelle génération nazala même na numéro na été mais j'ai dit appeler Kalouji na tinyo na société wana ba bengai. Alors moi je suis pas ce genre de bateau à vos on poto les jours aux poto aux avions. Il y a quelqu'un qui m'a contacté en snana bezo lukelanga Aïda, lukelanga Davina, lukelanga Amisi, lukelanga Dokolos. Amisi vandi wana c'est moi qui t'a appelé na téléphone. Oye tina grand hôtel na ko lo bangote je l'ai dit aujourd'hui cœur ouvert. Ozuina ozwaki utangela ngape montate so ezaki nini nande okindaki Amisi c'était parce que ba ben nga na benga yo c'est tout à fait normal nga so babi nga leona sala pièce à théâtre na benga batu je veux penser d'abord à ces gens on a une idée ya makambo ba sala na mitu na ko penser on a des choses parce que nazala na ye depuis kala mais soki ba lobi nga na batu ono zo luka Misi na ko benga yo ovandi wana
na opeso anecdote mususu na Autriche style elombo bato wana yo moko yebike ngana otozongisa te muta bengi ngabi na osa mariage nanga na opesa bino suki 1000 euros blo nga kuna senga kai moins abe opesa biso 1000 euros na yo atinda avance lokola atangela nga komba duchesse atangela nga komba misi je vous ai contacté na show yebi na mbongo avance ozwa ti lelo yebika tozongisa mbongo wana te. Non mais président si j'ai boké nango eza yango te tozalaki nango tozoloba makaba parce que tant bonsoir à tous. yebika biso na tozwa théâtre ensemble. Bonsoir Mobiki. Bonsoir. Pardon. Ah Mobiki ici, bonsoir. Président, pardon. Papa Succès, excusez. Là, il a répondu à président Hans. Excusez. S'il vous plaît, toi, Nico, le bateau, on a biso basé belé. Donc, il est vraiment le rôle responsable. Bateau, on a biso basé belé. Tant que l'homme au BBC yango, c'est mieux plutôt partager yango. Tant sous bateau, balinga rabino pe baye barati. Stocké nango débatté. Oh ya lobby, asile si yo pose parole. Total libre. Si, il a répondu président Hans. De la Syrie, ça casse pas répondre. Asile, ça peut répondre. C'est nga pour m'nanga que déjà live na biso c'était pas toi obeta ba masolo toi ko ça live yo à 6 ans mutunyo ça soit ko que ça soit les artistes il faut ebisa bon que présent ça aye na TikTok toujours ça la live pour na ko pousser batu ba ki ko s'abonner na compte na ye pour abando ça la babilo on est connaît ça l'intéresser le quoi biso toza na batu toza na abonné belé toza suivi ça c'est un grand nombre batu ba ki ko s'abonner na compte na ye toye ba règlement de quantité. Toi, on essaye de te répondre parce que quand tu viens devant les gens, on va nous pointer tout du doigt. Donc, on dit, mais je ne sais pas. Oh, ni yo zalana on a monté mano pour contre parce que tant aux olobana soba bengi yo. Déjà na maramba théâtre soba bengi nga. Nzatolo makambu ya film. Bo bimi na sujet. Makamba film katango oba mamba film nga na otoloba nini ya maramba film. Président, bon, nakoloba. Calme yo kananu yo kananu s'il te plaît. C'est la président. Amis, non, c'est un logo moko. Ça nous posé. Tika ya na lobo ça les tambolo ba mamba film muta répondre muta mibalena ngait ngala lobi clair nga mamba film ndé na vandi boy na pensara nango lisusu te succès na loba gango ta to loba ngwa na te sozo comprendre bon le loba ngana longwa na makambo ngada na benga muta to sa film nga sa ngota ate ye na nzela na nga na tinda batu pas duchesse boke sola na Mike pour nga na ko réunir batu te pour basa la film attendez na réunir batu te preuve j'ai des projets au duchesse ça na ebi mais na tinda bango za projet ya munene ya batamine na tindi ba on a ba personne concernée parce que moi je me vois plus na makambwana mais na compte ya moni tout otolobaka etikalaka tant oloba makambo avec beaucoup de conviction batu ba otala ce qui se cache dans ton cœur doza makambo moko okaniselaka batu na motema na yo ola msusu batu wana bavandaka na yo bakaniselaka yo yango te alors c'est pas bien c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Ces gens-là t'ont donné le coup de pouce à tes débits. Aujourd'hui, tu fais ce que tu fais et bien tout le monde l'apprécie. Mais peut-être que tu n'es pas encore au sommet à Arnaud mais dans la moindre des choses, la main que ces gens-là t'ont donnée, tika ko kanisa o ezana mitu ya batute ko tchaka na mutu na te soki ba bengi ye po benganga akobenganga te akobenga mutu bazana ba infinité na non ko kanisa bongo te na moni mobiki sa auto zala auto matalikola nga na auto kene na matete po bomo na ngande na uti Kinshasa muta manager makambo wana nyoso za mobikisi mais mobikisi nda vandi wana tuna ye na yebite peut-être nga na obosana ezana théâtre oyo ngai na tona zaka na Congo na sana mobikisi le monsieur ezate mais il a managé maramutu tutu ngamo na kutana na muto abengisinga na kini maintenant on a oki ke bana infinité na mobikisi na tiki ko solane na ke pale kinanga na komo solana il a tout fait. Je profite pour la féliciter tina ke Kinshasa billet maramunyoso isa yé pas faire partie na bateau basala kan. Pourquoi on a de très bonnes relations? Il y a de certaines choses dans la vie, évite de penser à la place des autres. Pour nani so babi ngane na vandi so babi nanga na likamuro na besoin ya nani ya succès ata na numéro succès te na okendo lukango bato belé bakamo mo na vandi babenge oh na pesi numéro na ans oh mais ngana eto sola ata pesi numéro ndeni. Moi je suis quelqu'un de grand cœur et puis un grand esprit, donc voilà na suki wana. Ok, papa Succès, d'accord répondre. Ça là on débattre s'il vous plaît. Toujours avancé. Ok. Papa Succès. Question na yo ta on a matina live. Ezalaki na yaki kokuta makambu ya culture na biso ndenge ni toko sala po e mata. Yango te.
Et ngai, na pesa ki réponse na nga, pour culture na biso e mata, na za clair, et za pasi, pour to linganaka te, bolingo eza na ngote. Na lobi yango par rapport à pourquoi. Boko ko tia liste ya batu ba ko jouer film wana. Par rapport na katia liste wana au soutien msusu oyo na oyo basolo la kate. Eza ko finga te, eza ko lobate peut-être mutu wana kanda. Et ngana ko pesa exemple na nga par rapport à na sala film te. Na eko loba. Soki lelo eko msusu balobi ke bon, film moko sala mangana zala. Peut-être président ansako lobake te, azala te. Mais or, peut-être olobaki akolobana za peut-être te. Loba makambo lobaki. Akolobana zala te. Pourquoi? Lobando lobaki. Pourquoi? Parce que à ça la film te, à cause sa raison ça la film te, ou bien à tourner film te. Et ça m'a bête, ngana ke na ni na carrière, na ke na ni na ba coopération. Président Ansoyebi, nyonso to sala ka to beta na télé te. To kuta na to ke na rapé bisika, to sololi to zupe o to koki kozwa. Wana ça n'a rien à voir. Ngana beta makambu ya film. Pour le président na ko tuno kaka question moko, président Anstangela ngai bana obimisa. Président Mike Tangelanga bana obimisa biso to faire partir na kati hein ba émission ezali na tangaka na banara bino ba kulutu nanga mais moi je parle par rapport ya expérience et ya film na lobi makambo ya nini te ali passé s'il te plaît permettre ngana lo belo romoko na toza ba artiste mais to comprendre lo romoko oh et s'il déjà tu n'as répondre tu zela poser dans oya nangina lo belo romoko e lo mo lobiana et qui manga omoni na art na film okoza ennemi nanga mais yeba ke soki producteur amonani ezo senga rôle wana amisa jouer yango bazuyo yeba ke ata toza binemi tant ba biso na scénario yeba ke toko jouer yango sur scène tchana mutu na déjà état que artiste na on peut ce exemple vient nanga apo firenze makambo na loba Mike na la na ans ba yebi yango mobiki spa yebi Fiston tremblement pazawana baebi. Oromona ke vena biso apo na chic shock loyenge. Sermo bazara na guerre fort na venanga persona Janify. Mais stang ba sa scénario boko tourner. Oromona sur scène on y bazabi nemiti. Bo tourner eleki. Même na banzonzing. Au moins avait ba na ba guerre ba vie belé pe ba vie na biso ba sami mokili ba te belé pe bazaka na ba guerre ezalaka nango mais tant producteur a bengi bango azana posa faille azana posa sami azana posa Mike Hans mais tant ba bengi bino na film loba yo moko artiste o loba ke na ko participer te na film wana et lo wana photo za ngona peut-être ke ba artiste donc tout ce qui na mutu na biso ke na bulela kata muso Hans loko yo est-ce que Robert Dango boy ya faux mais yo moko soko monique relation na zakano na muto place wana na kokendete wana komi autrement yo boya na mais so eza na cadre production et sengi yo mto jouer rôle wana yeba fo ba benga loba yo mo onde soko boy côté nga na yebi parce que to tourner pe ba film ebele to passer na ba télé na kin to sali pe ba nzonzi na ba producteur ebele au moins ke ba producteur na o pe ba yo kanate. Mais artiste qui tourné na producteur ou mettons soit dans la producteur principal na net biso to no dépend de na Gilles Bofon mais aujourd'hui OK voilà merci to suki wana to avancer na biso na ngaka la baxelo wana parce que oza merci président voilà yano mobiki sakana yano mobiki sakana PSI OK Fiston tremblement, to peso passe après to repesa mobiki si tozonga skona na sujet na biso to sur la skona président sai. Toi na ba question retourna te. Ba s'abonner na compte ya président sai officiel. Fiston président yo wana. Fiston tremblement président no yo na TV yo. Merci. Tremblement. Kota na WhatsApp. Tremblement. Kota na WhatsApp. Tremblement kota na WhatsApp. Après ozonga na TikTok. Connexion na yo. Quelle WhatsApp connexion est bien té. Kota na WhatsApp. Na kota na WhatsApp.
Ouais, connexion est bien été. Au craché. C'est ça WhatsApp. Babenga qui est. Ok. Babenga qui est. Mobiki ici. Fongo la micro. En attendant, nous quoi zozonga. Bonsoir, Mbote. Mbote Mobiki ici. Boni onde konangai. Mbote mwana ya tata. Leader Amissi. Namoni président Mike La Duchesse. Fantomas. Ouais, mon big ici. Fiston Tremblement. Président Mike akimaki na matete. Tiaya kita. Il va contrer Belé, il va d'être Kili. Année au foyer. Des fois, en tout cas, un grand plaisir. Yozala parmi Bino na live. Il y a pourquoi Lelo. Nando l'excellent TikTok Nabi. Ici, ça va? Ouais, mon président. Bonsoir, bonne année, prise. Bonsoir, bonne année. Père, Bolimbisanga, ngala ute chantier na commune à 4%. Donalina chata moi na charge muke. Lelo boyambinga. Donc, naza bébé na TikTok. Nazo bokata te sana nazo na charger ata moi 10 minutes kaka. TikTok ezala mabe. E bandoza ka boy okoti obimi okei wan set otika na biso. Oui, TikTok ki bukolo pe sala ka bien te. Asi naza mwana naza leki boyambi boyeba kotipote leki. Wana eza lokola zwango ka lokola bebe yango asumbi. Roboya opangota ye bebe yo kolandela bebe nie. Yazala na bapoma %, na 2%, na 1%. Aozonga esusu atika na -1. Fantomas ozonga déjà. Naza na poto papa na bisando moninga naza malili. Ah ouais. Oyo ka fote. Otiki biso kana moto. Papa na bambouteillage wana na koki. Merci, bonne continuation. Génial, c'est fort. Ouais, fiston tremblement de longue date. Ouais. Vraiment. Ah bien, maman mon qui a habité après aux maloba par rapport à vas-y. Voilà. D'abord, maintenant banana on a sujet autre chose là, il y a leader à Miss. Ngai vraiment d'abord on a peu sur félicitations pour parce que mon est dans le monde il y a art et le robot biso mingi za hypocrisie. Tout ça va hypocrite et belé, tout boule là ba tout trop, ce que tout souvent on a monté ma tout bêta na ba cessé. Mais tant que tu as courage, il y a ma penser et puis le bien c'est bien. Tu solo lango ne bo solo libo monique au comprendre. Le solo plus place à comprendre, mais qui pas comprendre, tout le monde va se comprendre. Mais solo lango peut essayer. Ba mi bal bazara bongo, ba yakuza bazara bongo. Tu comprends? Ma beza la ramona ba to za ma na metema, ba ko lo ba cesse, ba ko tonga alors que tam so za na bongo te. Donc, c'est vraiment bien. Je suis les efforts sur la boye, pour solo en famille, et puis pour chlore et en kito. C'est bien. Je pense que n'engue lobby, lobby, j'espère que vous se comprendre. Donc, c'est bien. Et après, la ligne a intervenu mon qui pour ça par rapport à la film. Question va poser que pourquoi ba film ba film ça la maté vraiment d'abord faut que départ nous a mabé ya culture mboka na habité na ba ni total na ba na eza na mboka moko te ke bato basali pena film na ba ouais Yanan. Toda matanga ve Adi Muzuri ne na moni babe akufi ve Adi Muzuri. Ah ouais. Ah ouais, groupe sans souci. Ouais, na kufi sous. Adi ve na biso Adi Muzuri. Na Adi na moni yango na page sans souci, ya groupe sans souci. Oui. Ouais. Na mona ki mais message président Ansba otine le message au moniteur. Il y a un groupe, il y a le bon samaritain, Odile.
Azape na Odile. kuna. Ah bon? Na Toulouse. Ouais, naokaki na groupe bon samaritain bakufeli mutu pe nayokaki yango. Ok, yango kana loba. Tremblement, continue mon père. Ouais. Donc, déjà, au départ, Culture Nabiso, c'est mort. Et ça passe dans ma propre fond, na yomoko pour ça la pena, long métrage Mroboé, sur le plan international et même mieux que le colo. Et ça passe. Donc, à ta prise, ça il y a dans les caraloba, ça la film, ça la dimension, je pense, tu vas aller, je me suis arrêté au hôtel, non, je pense pas qu'on va réaliser l'Owana. Pour parce que, et aussi, on m'a ébélé. Bande boya des fois, ça, tout à l'heure, bah, tourner film, ma partie, dans, sous baquet, tourner, puis on a Kinshasa, mais ça, on va sur les, dans la norme internationale, et ça, on a la norme internationale, ils en ont qu'à théâtre. Ils en ont qu'à théâtre. Donc, même biso ba tout ça, même ba tuana ba kini. Pour que ça, la peine, long métrage, on a la norme, mon pena, international, na ba norme, n'engue to sengela. Et ça passe parce que c'est un soutien, et c'est un ébélé. Oh, ça passe pour nous réaliser. Donc, bande de robots, quand on se poser la question, pour parce que tu vas arriver pour ça, la montée, pour parce que quelqu'un n'a bu ça au Koufa, Marameza au Koufa, donc, et ça passe, tu vas réaliser au ça, la montée. Dans le temps passé, la vie est belle, beaucoup qu'on s'est renseigné, beaucoup comprendre, na batana, batu babane ko miser ba l'art, quel tire babane ko ça quelque chose, président mboka babane pe ko kota makamususu, ba sponsor pe aminene bazalaki, o ba réaliser makambo wana. Botala na ba suka ba film on ba comprendre que non, ba canal 5 bazalaki on ba TV5, donc on comprendre que non. Mais na mutu yo moko personnellement pour ça makambo bon jamais. Toi na makambo ya ba film les action film ezali mutu na mutazwara batunaye wani ezali loko eza eloko oyoyo yango bomi théâtre na biso lelo so tali malamu yango omona ke non théâtre comme des camps omona ke na ba film ba chaque bilongi ka ezongaka omona mutu musu ba pese rôle oye azo mérité te azo maîtriser te mais tellement ye ba solara bien ana choix te opesa ngo ye yango bomi théâtre lelo. Donc c'était un peu ça. On a un pour ça dans le bas. Donc voilà. Merci beaucoup. Mobik ici. À vous la parole. Ouais. Tremblement. C'est pas une intervention. Mais la ligne. Les Alaki ngai mbele bakake, songam na lobaki. Tremblement lobité. Na meki un peu, na ligne un peu na meka ko contribuer. Na idée na yo, mais na moi. Opposition qui est, c'est vrai, culture, yambo cannabiso, et ça vraiment, côté mbola bien tenga, qu'on a en habitude dans le baquet, culture yambo cannabiso, c'est la potel iboumou. Donc, ils vendent bien tenga, difficulté à vendre pour que, ben, industrie cinématographique, ils vendent des tomos dans la Nigeria, dans la Côte d'Ivoire, voilà. Mais cause à la pessimiste, naza pessimiste, il y a n'engue tamsu solo ba jamais ou encore jamais, impossible voilà. On comprend naza vraiment pessimiste été moi je suis toujours optimiste nabi que tout voilà. Peut changer voilà. Avec la volonté et puis avec la volonté tu peux réaliser des grandes choses avec l'état ou sans l'état on a faux anneaux d'accord nanga parce que au moni avec le moyen ce qui présente ça et que ndalo baramambo ya film na yoana et que azana lobbying na makasi tamsusu aza sur na ba partenaire na ye ata l'état et soutenir yete c'est fort possible à réaliser projet mopé à Gaillard pourquoi pas tamsusu yondo cause à la paix informité tant tolo ba industrie cinématographique yambo kanabiso et ezaya ko kufa. Mais nangonga o non le bano y a des cinémas congolais où ils allaient représenter dans ba festival neti ya Kanwana avec ba Chopper ba ndeko na biso ya to ça la film nani Emmanuel Lupia. Vous comprenez tellement ils ont minorité yangwana tolo baka ke e vandate parce que en dehors il y a biso tam sous nde ba batu il y a maboke
eza na côté ope bato ya théâtre bato ya classique baza na baboîte mosusu oyo omona bango na Bellevue TV to omona bango na epasila to omona bango epanani te mais baza na batio oyo eza koyoka basala filme mo boye baza nominé na festival à Cannes par exemple tant mosusu bakozwa na bango te mais banominé. Est-ce que vous comprenez? Déjà, pour vous de la nominer, c'est que vous répondez à des critères ébélés sur les plans cinématographiques. Donc, matos, saleli, prise de vue, réalisation. Sauf en termes général, il y a pour la biso batomaboke et que Tozana nous vraiment assez oui, on en a d'accord, Tozana assez et Toz et la kaka, l'État a chabiso poids. Mais tokoki ko meka ko sala pe même ba projet ya mikie mais na ba moyen de bord ezaka te moni l'état na biso so tobito zela bango culture na biso ou encore théâtre na biso ba eza vraiment primordial te pour na bango temps mususu qu'on se le dise ba ko ba bon ça va na éviter vidéo oyo ernime ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba formol. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na baleli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh, nalela la mignonne
otikanga lalela bébé oh non lalela kina sala miniono bongoli yango zero lobe ezalaki na 10 oyo bongoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bashose kaka mpona bavoiture te